Napesi bandeko nyonso mbote pai boyingeli na mokili mobimba pai bozali bolanda ngai na bokebi ezali ngai mais Thierry le commando oyo nazwi temps ya kolobela peuple congolais na makambo oyo ezali koleka na bacombattant barésistant oyo baza kotambola tambululu oyo baza kotambola na ndenge ya mabe na kati ya komba yango na bandeko na ye koloba mpona korépondre epai ya bandeko bolanda ngai na bokebi bopanza mpe bandi oyo na bokebi ekomela bandeko wana nyonso oyo baza kobunda komba na bosolo te nasi bandeko na ye na devoir ya kolobela bachroniqueur oyo bamisala bajournaliste oyo naye kolobela bango numéro 1 ezali Papi Gain nasi oza kolanda nga na bokebi numéro 2 ezali Edgar Mokonzi numéro 3 Loli Tambwe bozali bato ya service ya Raner nde banome bino na baservice wana ya occupation ezali na bachroniqueur ebele ezali na bajournaliste bachroniqueur ebele bazali na komba eza mpe na bajournaliste mosusu baza na komba me nalobeli bango te naye kolobela yo Papi Gain nalandaki yo na bokebi Papi Gain nalandaki yo na bokebi olobi okobeta Thierry le commando ezali ngai mais Thierry le commando Papi Gain ngomba na ngomba ekutanaka te me batu na batu bakutanaka Papi Gain soki okutani na ngai zwaka makofi na yo otambolaka nango partout oyo oza kotambola Papi Gain nayaki na Bruxelles te nazalaki occupé na makambo mosusu oyo yanga privé yango nayaki te nakobanga mutu moko te nakobanga ni combattant ni résistant nakobanga mutu moko te nga nakobanga nde mabele ya Congo oyo barwandais balingi babotola biso na occupation oyo Félix Tshilombo livre à Pisa oyo alingi koteka mabele wana epai ya barwandais nde nga nakobanga mabele ya Congo ekende te nakobanga moto oyo Papi Gain te Papi Gain landa nga na bokebi Papi Gain omoni ngai oyebi ngai te mosala Papi Gain nga nasala osala yango te bitumba nga na bunda Papi Gain obunda yango te kamera eyaka kolobisaka bino te omoni miso bato na kamera olobi po bato bamona yo me Papi Gain nga naza mwasi te nazali mobali o bakata ngenga
pole ba mama na biso babotaka biso devoir na bango fo bakata yo angenga nga bakata nga ya ngenga Papi Ken tokokutana na yo tokokutana na yo Papi Ken nakozongela yo na pre na biso Papi Ken nakokutana yo Papi Ken ozala makasa kobunda na ngai te omoni mbwa atiaka makelele na porta ndako na ye ndenge yo tie makelele na 3 personnes bozaki na bango wana oyo botie makelele me yeba tambolaka partout yo kotambola jour tokokutana na yo demande explication ekozala te Papi Ken tambolaka na makofi na yo banda kosalaka entraînement ya kobunda banda kosala entraînement kobunda soko bundaka te oyebi ndenge babetaka makofi te oyebi ndenge babetaka mabotu te oyeba kobunda milingi te oyeba kobunda koma sasa arme te Papi Ken banda kosala entraînement banda kosala entraînement na yo Papi Ken na tiki yo place wana répondre yo oyo yo ekoloba bilobaloba na yo wana monde entier batala yo Papi Ken nga na mbakasa te ngai na yuma te makambo Papi Ken nga nasala na Congo osala te makambo nga nasala Papi Ken na armée osala yango te mpe na Congo oyebanaka te Papi Ken meme na poto oyo koganga Papi Ken oyebanaka te Papi Ken ozali Nouveau Testament nga naza Nouveau Testament te nga na Nouveau Testament te Papi Ken oza Nouveau Testament oza Nouveau Testament na poto Nouveau Testament oza Nouveau Testament na poto mais na ye na sukisi wana bandeko na tuni question moko bandeko bokolanda ngai na bokebi partout question na tuni Papi Ken nasi na pesi yo deuxième article oyo nasali yango nasisi na lance yango na tuni yo Papi Ken tomonaki yo awa devant peuple congolais mobimba devant bakombata mobimba awa obanda kofinga Félix Tshilombo bamonaki yo okendaki kini Papi Ken okomi na kini bayambaki yo te bapesi yo mosala te bapesi yo eloko te ozongaki awa na poto obandi kofinga Félix Tshilombo obandi kolekisa bato na chaîne na yo Papi Ken bafingaka Félix Tshilombo obandi kofinga Félix Tshilombo bato pe ya service ya Raner babandaki koyoka bakomona yo parce que ndenge tosalaka ndenge tosala bainterview na ndenge toza kotake Félix Tshilombo Olivier Apiza na occupation Hippolyte Kanambe bazali na service mobimba oyo balandaka biso na Congo po toza kobebisa misala na bango oyo baza kosala na occupation rwandais tuti yo Papi Ken Shora Mboma akendaki Kisasa tanga akomi Kisasa aye komona batu wana baza kosoutenir occupation rwandais tuti pe amoni pe baza bato ba tribal Shora Mboma azongaki tango Shora Mboma azongi awa abana koleka pa na chaîne na yo Papi Ken ya ko dénoncer
Félix Tshilombo na mabe oyo ya koteka Congo na occupation elongo na Hippolyte Kanambe oyo na baboto ba jardinier na Félix livre à pisa. Est-ce que nanango ayebi shora mboma te? Même Félix Tshilombo ayebi shora mboma. Bato IDPS bayebi shora mboma. Bato basaka na sécurité bayebi shora mboma. Abana koleka na chaîne na yo pour a dénoncer mabe ya Félix Tshilombo. Comment yo ba combattre belé baleki na chaîne na yo baza ko dénoncer Félix Tshilombo a soutenir occupation rwanda ki mabota ba jardinier na chaîne na yo. Siko yo papi gel na aéroport yo wana ya Njili eza na 3 barrières. Toza na service ya Raner ezali wana. Toza na DGM ezali wana. Toza na Demiap ezali wana. Eza na 3 services. Papi gen na 3 services wana. Na DGM, na service Raner, na Demiap. Yo oleki nengeni na aéroport wana. Okoti Kisasa. Obimiti oyeda okoti Kisasa na aéroport Njili. Obimi na aéroport Njili oye ozomi na poto. Leka oyebisa peuple congolais. Nengi yo kotaki na aéroport wana eza na 3 barrières. Oh nga na tangeli yo. Eza na 3 barrières po yo leka. Oh nga na tangeli yo ba service wana. Papi gen chaîne na yo efingaka Tshilombo. Yo moko bo fingaka Tshilombo. Oza kolekisa bato ba kofinga Tshilombo. Yebisanga sikoyo na 3 barrières wana. Papi gen olekaki ndenge nini? Peuple congolais bola nanga na bokebi. Na pesi yo réponse wana leka oyo koyebisa peuple congolais. Olekaki ndenge nini? Pour le service à Raner wana. Ya Demiap. Ya DGM. Bayebi bato oyo bazali ba combattant oyo bazali fiché. Na aéroport okota na aéroport te. Siko yo na aéroport olekaki ndenge nini? Po ngai le commando na bandeko ebele oyo babibisa bitu na komba balobaka bako dévoiler makambo oyo occupation ya Tshilombo ndenge koteka mboka. Mutu wana akokota na aéroport ya Njili te akota bima. So moni muta koti na aéroport ya Njili bandeko nanga peuple kone bolanda nga na bokebi azali mutu asali a négocier na famille Tshilombo ou a négocier na bata service ya Demiap ou ya Raner a négocier na bango nde bakotisi ou a négocier na famille Tshilombo nde bakotisi na Kisasa. Et donc répond na lobi na yo leka opesa réponse wana. Papi gen ngai omoni na vandi naza kosala service à renseignement militaire. Ba service wana na tangi na tanga mobutu ba service wana na yebi ndenge bana ko fonctionner. Ba CNRI, ba SNI, ba CNES, Sarma, GDP ya Général Bolozi. Tout nenge bana ko fonctionner to yebaki yango nenge ko fonctionner na Kanchachi même na ba bureau de bakambe ko to yebaki tout to yebaki ba service wana. Siko yo parce que ba service to yebaki nenge salaka. Na Congo pe service wana eza ko sala kaka
ndenge biso tozalaki wana parce que service wana ezala bancien oyo bayekolaki na mbongo ya Congo basalaka wana lokola François Beya azalaki mutu oyo abanda kosala na ntango ya Mobutu na service ya CNRI donc ayebaki bamatière ebele ya renseignement ya omoni azalaki place wana ipoteka na batiaki ye bomona biso oyo tovandi awa te tozokola toza bana toza bato toyebi eloko te yo toyebi eloko te eloko na ye mpo na finga mutu te na ye koyebi so Papi Gaël napesi yo devoir devant peuple congolais nazala belema na bino tout ndenge bozali wana Papi Gaël eloko mutu na kokebisa ndeko na nga Shora Mboma Papi Gaël aza moninga na yo te azali camarade na yo te mibatela ndeko na ngai selezino mibatela na bachaîne wana bo mibatela eza na 3 chaînes oyo nga natangimi bakombo bato wana Loli Tambwe Edgar Mokonzi na Papi Gaël bakendaka Kisasa bakotaka ndenge nini babimaka ndenge nini Edgar yebisa ngai Edgar Mokonzi yebisaka ndenge yo kotaka na aéroport anjini ndenge obimaka na 3 barrières oyo ya DGM service à runner ya demiat bazala ba barrière ya 3 wana tangi boyebisa biso ndenge bino bokotaka bobimaka po yo pe olekisaka batu oyo baza kofinga Félix Tshilombo me bokotaka bobima toyebi IDPS ndenge fonctionnaka tovandaka na IDPS awa na 2011 toyebi ndenge yango efonctionnaka toyebi yango mpe bazali Félix azali grand rancunier bandeko nyonso Daniela Giseli le peuple d'abord rancunier toyebi bango bakokotika espace te bino bokota na Congo wana bokota bobima Papi Gaël na pesi yo devoir bandeko bolanda nga na bokebi na ye koloba sikoyo ya bandeko mibale garçon oyo komi na ye Thierry na ndeko mosusu wana bakendaki na Kisasa bazali bana Londres bazali 2 personnes bana na Londres ba garçon na Londres mibale bana Londres tango Félix ayaka na Londres Afrique biso bakombataba na Londres bandeko wana batelebelaki Félix na Londres bandeko na mibale Thierry na mosusu wana bango balobaki nini mutu akokita ye na Kisasa bakosala bango eloko moko te meme ozalaki combattant ozalaki résistant nzoko ezalaki eza makambo lokuta bato nyonso bakokita soki omoni combattant résistant kiti na Kisasa anégocier na bango anégocier na bato ya IDPS anégocier na famille Tshilombo bakosala anégocier tango ya négocier kokita nde bakoni kozwa ye mbala moko oyo babengi François Beya bayebisi butu tele aza koya kuna balekisa ye vert biloko wana kobisa bino eza ndenge wana yango nazongi na eloko oyo nakataki ndambo wana oyo bonelaki bagarso baki mibale bagarso bakenda na Kisasa balekeki par Brazzaville après Brazzaville bakotaki na Kine
Tant bakoti na kin. Pourquoi service ya Raner et kangaki bango mibale? Babeti na service ya Raner esili balongoli bango batie bango na boloko ya kantiati ya deuxième cité, na boloko ya souterrain ya souterrain ya C. Batie bango na boloko ya libulu na C. Ponga na ibi boloko na libulu wana. Pona tika pe ba politicien bele kata boloko wana. Tutia bango wana, so to sambisa balingi basambisa bango, toye kozwa bango na deuxième cité, mbala mo to bimba bango na golf 2. Na golf 2, to bimba bango na golf 2 mbala boko pa ya Jeune Bolos, baye ko samba après to kozo bango kuna. Bana wana sikoyo Chilo bana wana batiaki bango na boloko ya deuxième cité ya souterrain ya salibulu. Pourquoi bakangaki bango? Bakangaki bango po baki bakombata ba résistant po babana ko dénoncer mabe ya Félix Tshilombo. Bakangaki batu mibale wana. Pourquoi batola bakanga bango? Mais bino ba papi gen Boedigar Mokonzi boza kokota na Congo passoire, boza koleka na aéroport na passoire, boya koyebisa biso tina nini bokoleka passoire, boya koyebisa biso, boya koyebisa peuple congolais na pesi bino bon na kotindela bino baarticle na sali wana boko répondre na baquestion wana boya koyebisa biso bagarçon na bakangaki bango tobandi kotia pression le bakangaki bango tobandi kotia bakangaki bango tobandi kotia pression ya kosakana te. Tshilombo abengisi bango ayambi bango apesi bango condition. Soko bolingi boyaka Congo botika komba na kopea bino 5 000 euros bozonga me botika komba boyaka na bino kisasa ningi boningi. 2 personnes wana banimaki na bango batika komba bazwi 5 000 bakokota na bango Kongo ndenge baningi. Bandeko bakangaki bango. Mais si kokanga bango po batika bango bapesi batunaki bango condition. Bango na des conditions batali. Les miens bazona bango 5 000. Bakena na bango Congo. Ke batika na bango ki combattant. Batika ki combattant. Donné bazali wana. Porte na bango porte na bango ya opor ya njili ekomi polele. Donc si balongli bango na fichier pour ni tozali ba combattant tout oyo bosala ba bande vidéo o tout bokoba balobaka ba Facebook la biso tezali contrôler na service à Raner et bani ba photo na biso to peseki bango ngote ba photo na biso bazoko ba Facebook na biso bazoko ba tchonga ba service ba Raner ba tchonga ba report ba bichi tout ba tchango. Nana ngwa yebi yango te. Boyebi yango makambo oyo boyebi yango. Nasalaki na service à renseignement. Tant namoni bandeko oyo papi gen ozali muta service à Raner extérieur. Edgar Mokonzi ozali muta service ya Raner extérieur. Loli Tambwe azali muta service azali muta service azali mutu ya service ya Raner extérieur. Nasi boyebi so babi service extérieur ezali service ozali banda ya pays musala oyo bapesi bango yango wana bazali bato bakobunda babele ya Congo te bapesi bango service wana. Na ye
koyebisa Babe Masombo landa ngai na bokebi. Babe Masombo ozali muta service ya Raner. Guy Gérald ozali muta service ya Raner. Bozali ba service ya Raner. Tokobimisa batebele. Liste ezali mulai, liste ezali long. Liste ezali mulai. Chuchu Asumani. Chuchu Asumani. Nasir Babe Masombo oyebi mutonga na kotanga Chuchu Asumani oyebi bien. Nga na yebi na yete pour la pesa ba détail tout ça. Oyebi Chuchu Asumani oyebi bien. Oyebi musala nini Chuchu Asumani aza kosala. Na yebi mama ya Chuchu Asumani na yebi. Na yebi musala nini oyo ya saki na deuxième république. Papa ya Chuchu Asumani na yebi ye musala nini asala ki na deuxième république. Na lobi kaka ne on a détail. Chuchu Asumani bandeko bola nanga na bokebi. Chuchu Asumani azali ndeko ya Babe Masombo. Azaki livreur awa na poto. Mais na minute oyo ndeko na yo Chuchu Asumani. Le cas oyo koyebisa peuple congolais. Chuchu Asumani aza kosala mosala nini contre ba combattant, contre ba résistant au basé extérieur ya pays. Le cas oyo koyebisa ngai Chuchu Asumani azali nani? Chuchu Asumani azali mutu ya service ya Raner administrateur extérieur. Mission ba PCE ya koboma ba combattant. Ya kotina batu oyo ya recruter na poto ba poisonner ba combattant, ba boma ba combattant. Eloko na yebisi yo Babe Masombo bima oya koyebisa Chuchu Asumani musala nini o ba pese na Félix atanga te ni diplôme te azaki na livreur ya ko livrer biloko soki na Belgique le même pe Félix azaki na livreur à Pisa alokoti ye akopese fonction munene ya na service ya Raner administrateur ya extérieur bima oloba totala yo bima Babe Masombo loba bozali batu ya service ya Raner bakomo kofuta bino bakomo kozoba paiement na bino chaque mois bokomi kozoba paiement na bino chaque mois bakomi kofuta bino. Peuple congolais nasi bolaninga na bokebi boyoki oyo nalobi na bino na bokebi bolandanga na bokebi bopanza mpe bando na bokebi oyo nyonso bokosala ezali bacamouflage mo ya camouflage boza kosala eza bomo bokosala ya camouflage boyo kobomba na kati na biso ya bakombata barésistant oyo bakobunda na bwania mpo mabele na biso ekende te me bino boza koya na kati bopombali na Guy Gérald nzoka boza bato ya service ya Raner na kotanga bakombo na bino liste ezali bulayi na kolakisa bino ngai nazali Thierry le commando ngai naza policier te oyo bino bapapi gani bozwaka ye ale botelemisi ya bandi kogumba bamage lokola ndenge edingwa banda kobinisa ye na ndenge edingwa banda kobinisa ye na kati ya ring ngai naza mutu wana te ngai nazali Thierry le commando le véritable ngai
histoire onga na sala na Congo bokotika kosala yango te batraître bamama nyonso soki boye na komba meme papi gen azali wana keba na mikro Lolitambo keba na mikro ediga mokonzi keba na mikro baza bandeko na biso te mutu soko azali traître kotayi mabela Congo akomi su ndeko na biso te kola Chilombo aza ndeko na biso te Chilombo akoma na ye occupant akoma rwandais soko moni batu wana onga na koteta ye lelo po nalakisa bino meme chuchu asumani musala wana kosala wana akokufa lokola ndeke akosopa makila moko ya kongole moko te awa na poto biso pe toza na service na biso ya renseignement awa na poto ya bakombata barésistant biso tokosala yango toza ebele tozali awa bazali ya bolumbu o bakobunda mpe kongo na bolumbu bazali na o mosusu mpe baza na bango bacivile baza kobunda na bolumbu bazali awa na poto tozala bato baservice ya ramere bayali awa tozala baservice nyonso bademia pola tout ezali awa oyo basalaki dans l'époque ya mobutu oyo batangaki baklasse na bosolo lelo mpe baza na poto awa bakimi systeme occupation toza na bango awa baza kobunda bakobunda baza bata bulumbu eza mpe bakombata mosusu babimaka na batelevizio te bamonana te baa bata bulumbu te baa bata bulumbu bazali awa yango na ye koyebisa bandeko mpo bandeko bolandanga na bokebi naye kofinga motu te naye kotalisa bino bamisala bapapi gen oyo baza kosala soki omoni combattant oyo aza kofinga Chilombo amati avion ake na Kisasa anegocie bayambi ye koyamba bakoyamba ye wana mbala moko bakomise mutu service ya raner akomi mutu na bango extérieur nde abandi kosala mosala par mois abona kozwa salaire na ye a partir ambassade bakotinda salaire na compte na ye soko mpe alingi kozwa na ye aboyi na ye na compte bango mo bakozala na mutu na bango moko oyo abana kopesa ye mbongo na kobombana bakuteli place tel aye na mbongo na enveloppe apesa ye mbongo ya salaire na ye toyebi eloko oyo toyebi yango naye koloba na papi gen naye koloba na Guy Gérald naye koloba na Babe Masombo bino namoni boza koblage na bato bozwa bapeuple congolais bali bazoba te bozwa bapeuple congolais baza banaifi te Babe Masombo bino bolobi boyewole bobimi na petit moko loko bapetit papi gen bapetit moko mike mpo na ye lelo nafinga te bapetit moko mike baza na expérience te basala eloko moko te bavanda bandako batatala bamama na bango me biso ngai bamisa na ngai na oyo ya basoda oyo na basoda nyonso ya Congo tosalaki mosala mpona kobatela mabele wana papi gen omoni pai batiaki bino pai bino olobi bino bozalaki na garde à vue te bino bozalaki na garde à vue te bazwi bino eza na sale moko wana lokola bamobulu eza kosalama mpo na makambo ya conférence basalaki wana baye kotia bino place wana bokoti place wana
boza komela ba cigarette na bino bozwi ba téléphone bino Android boza kofilme boza koleka boza bokomi koloba biloko ezanga ntina ezali garde à vue te pourquoi boza bata lokuta bonaki garde bazwaki police azwaki bino police arécupéraki bino aye na bino atie bino place wana singa oyo kolakisa wana singa oyo kolakisa otala singa na loboko na ngai me bato combien bakangama basinga wana yo babigeli yo bato combien oyo bakangama basinga na maboko nga mo mpe bakanganga singa wana te bato combien bakangama basinga na maboko me baminde so basali mpe manifestation bakangama bongo basinga wana te basinga bakangaka le bakangi bino basinga le bakomi na bino ale balongoli bino basinga wana wana bosali boza bacriminel te bosali crime moko te batiaki bino kaka wana po bovanda wana ntango makambo conférence aussi batiki bino omonte bato baseki bino babe masombo Guy Gérald babe masombo azali Nouveau Testament papi ken azali Nouveau Testament mais yo Guy Gérald ovandaka na poto te oyebi garde à vue bien ozali wana Guy Gérald yo oyebi masolo ya poto bien oyebi ntina garde à vue mais obimi mpe mbala moko oza kobe bakangi biso bakangaki bino te ntango bakangaki bino te so babi kokanga mutu so bakangi yo mbala moko balongo na garde à vue oleki pa juge rapide ale batindo na prison wana nde bakangi mutu nde bozali wana ni procès verbal basalaki bino te mutu moko batendre ye wana na procès verbal azalaki te batiaki bino wana kaka soki ere ekoki batali no mutu tele yo bima zwa mikanda nango oyo ale bima kende bokoti na bamobili na bino kuna bokoti boza komela cigarette yo so omoni mutu oyo akoti na garde à vue okokota na pake ya cigarette na yo okokota na limete na yo okokota na mobile na android na telefone na android na kati okokota na ceinture na yo okokota na balase ya sapatu na yo botika kosakana na bato bandeko wana ezali komba te ezali komba te botika kosala givedetaria na makambo ya komba eza komba te bandeko na ye sikoyo nayebisa yo Papi Gen omoni bamikanda oyo na kobomba omoni bamikanda oyo Papi Gen omoni bamikanda oyo omoni mikanda oyo omoni mukanda na tina musika omoni mukanda oyo na tina musika na kobomba kaka kombo na ngai omoni mukanda oyo na tie omoni mukanda oyo na tina musika mukando na tina musika na bombi kombo na ngai po mutako zwa kombo na ngai tenga na clandestin omoni oyo bamikanda oyo Papi Gen parce que boyo kotia makelele biso lobaka mingi te Papi Gen mukando oyo omoni mukando oyo eza mukanda ya Bercy omoni yango nyonso omoni boke oyo omoni eboke ya mikanda oyo eboke ya mikanda nyonso okomona omoni eboke ya mikanda oyo eboke ya mikanda oyo nyonso Papi Gen okomona bamikanda nyonso beboke oyo nakofungola beboke nyonso oyo eboke nyonso oyo ya mikanda oyo Papi Gen eboke nyonso ya mikanda oyo beboke ya mikanda oyo nyonso na simbi oyo nyonso baeboke ya mikanda oyo nyonso na simbi ezali baprocès verbal ntango bakangaki nga na Bercy baprocès verbal le bakangaki nga na Bercy ezali baprocès verbal ntango bakangaki nga na Bercy nazali moto makelele te nga nazali moto ya renseignement naye koloba ngo lelo mpo nayebisa peuple congolais
Pourquoi il au Kendaki, bakangaki mutu moko te. Ngana Bercy, bakangaki ngai. Bakangaki ngai. Bakangaki na bandeko ebele. Ezaki ngai moko te. Bakangaki biso bandeko ebele na Bercy. Tant bakangi biso na Bercy, bakangi biso na Bercy. Tu vas dans la carrière à police pendant 3 heures du temps. Na basinga wana. Oyo bachaki bino, ba memi bino bake okata ko biso vala ngo 3 heures du temps na liba na kati ya carrière à police ba reciver biso. Tozaki presque 5 personnes place wana. Ba longoli biso ba memi biso ziko pemeni wana na boarding moko wana. To koti na kati wana. Tovana mabele wana ti lele nyangala kata fali wana lume na esili na makamoni nyoso wana nde ba mebi biso sikoyo na komisaria kuna nde tokomi mbala moko eloka liboso tokoma ki pona expliquer bino oyo saka na peuple congolais tant tokomi place wana eloka liboso ba senga séjour na ngai. Parce que un passeport. Dans un passeport, on a payé dans une carte, il y a résidence, on a payé ba fouiller biso. To bisi biloko nyonso. Ba récupérer ba mobile nyonso. Ba sentir nyonso, ba laser nyonso, ba zoki yango tout. To koti na garde à vue pendant 3 jours na garde à vue. Je crois garde à vue en France, ils avaient ou 2 jours ou 3 jours place voilà nous na robot ça la main. Je crois ou 2 jours. Tout ça qui sont na garde à vue, je crois ne bazu biso wana ba biso dans salle il y a détention ou il y a refoulement. Ne pas ba meki biso kuna. Pendant une 2 semaines pas évoqué tu ça qui avant d'agi mais la ça qui 2 semaines place wana. Pour rapatrier ngai. Mais le cola na kati kuna baspigaki so za la muta ko en charge ba kotiko libanda o sa la procédure non ndenge zalaka après OK o so ma billet o so bi billet OK na ngoko na lati ba ko billet na préfecture na bino wana ne bango ba kotia jour yo okende. Ne yobo oke na aéroport oke mitika ba police na tongo police yemo accompagner yo ti na porte avion azuba mikanda na pesi yo ba passeport na yo ozongi na Danemark nga ba pesa ngai 2 ans na kocha makona France interdiction et ce bomoni ngana ko lobango bomoni ngana ko lobango devant peuple congolais na ko lobango te. Tant que le bango pour la moni beaucoup mieux sagana batu. Beaucoup mieux sagana batu. Bazubino bachebino provisoire wala bakotika bino. Oyebi interdiction ba pesa ngai na bebisa kaze jiste na na France et beba bachanga misapi. Batina na salle de détention ya refoulement. Comment on tourne bien on te paye beaucoup tu passes à laki. Mi s'appelle ngeza wala mapesa nga 2 ans na ko chama ko na France était mais ba papier ngot non mapesa nga 2 ans na ko chama ko na France était bon moni ngana ko loba ngana ko loba loko moko te na loba eloko moko te na loba eloko moko te na sibino ba papier et ça va combattre bele boyebi. Chéri le commando bakangaki ba Christian Bola ba yebaki yango bakangaki nga ba Christian Bola ba yeba yango ba mama de boulone ba yeba yango ba te bele ba yebaki me ba bisala nga pe ya ba soda ba misupe na kotanga ba komote ba luka ngai ba yebi bakangaki ngai to na bima na sala ban video bakangaki nga batiki ngai na chaki makele te. Mais bino zoko leka o bakangaki bino botika kokosa peuple congolais yango na bandeko
Guy Gérald na peso mise en garde nga na sa camarade no te Guy Gérald oyebi ngai bien na bandal nga za mwana bandal te moyebi nga na bandal Guy Gérald tango na kosala musala soda naza kosala na renseignement Guy Gérald ozali pa ya tata na mama na yo osevere mabele ya Congo te eloko na biso Guy Gérald na kopeso mise en garde Guy Gérald boza koloba te Guy Gérald na babe masombo botindaka maloba soki na ye bokomenase ngai Guy Gérald na mono na Bersite na mona yo na monaka yo te omoni ngai otie miso na se okei babe masombo aye kopesa nga mbote asimi nzela akei na ndenge tokangama na Bercy na ndenge bato tosala badega na bagarde de lion tomonaka bino te tomonaka bino te bozali bato ya service ya Raner tokodetaye bato tu na ye mwa moke odombo eloko na biso odombo zonga mutu zala mutu kokatsa te odombo soko oza na mwa kelke bato na yo wana polo yena kofinga te ya odombo oyena batunu ndambo oyo tamboli na bango wana odombo oyo yaki na bango bapla oyo bosalaki na ba Guy Gérald na bapabe masombo bino nyonso bokosimba ngai te mutu moko akobeta ngai te mutu moko akosimba ngai te bokoloba na nsima mokongo na ngai so nakomi place oyo mutu moko akopusa na pembeni na ngai te bamakelele wana naza na takolaka bino te tout ça babe masombo enaloba kutu babe masombo si nalobelaki nayebi na ye odombo landa ngai na bokebi odombo okotaki dialogue na dialogue oyo okotaki na kotuna question moko odombo fo répondre ngai tokangaki miziki pona nini tokangaki miziki pona problème ya occupation po miziki ebeta te po peuple congolais azwa conscient pays na biso ezali occupé peuple ayeba pays ezali occupé fo abunda mabele na ye eloko tokangaki concert wana ebandaka na Londres makambo ya résistance ebandaka na Londres ebandaka na France te ebandaka na Belgique te ebanda na UK na Grande-Bretagne ebandaka kuna po etamola partout na monde entier ebandaka kuna mutu moko aza na eloko koloba te ebandaki kuna siko yo babe yo odombo tomonaki mpo baloli tambwe pa ya bato ya service ya Raner ya bakolabo wana yo olekaki na bachaîne wana olobi tosala dialogue na bamusicien siko dialogue oyo odombo olobaki tosala eza na avantage ya peuple congolais ou eza na avantage ya Chilombo ou eza na avantage ya occupation ya kopesa nga réponse odombo botika bavantir odombo lelo naye kofinga te botika bavantir odombo boye wana te mais soki mama de boulonné atelemelaki yo odombo paster yo moko okende kosoutenir dialogue ya bamusicien na ndenge bamama mongala batelemelaki miziki ya Fabregas na Elena na bamama de boulonné na ba 6600 volts na papa Ron na greffé bazalaki kuna batelemaki miziki ya Fabregas po ebeta te mpona mama dialogue siko yo ozwi mpona nini yo omenasaki mama de boulonné te
pai bakombata tout bazalaki ya monde entier mobimba barésistant il fallait pas bunte place wana te bomoni mama de boulonné aza kokende na ye na mama oyo bazalaki ye mama de boulonné mama wana akufela bana na ye akufela bana ne famille na ye mobali na ye baboma bango na este bazalaki na mama de boulonné allez bokale mama de boulonné bato na odombo babimi eza na bafille mo na bafille na bagarçon yo mama de boulonné kotanga komba odombo te tokobeta yo tokoboma yo bobandi komenase mama de boulonné odombo nakoyebisa yo odombo na otya musapi omoni na otya musapi na kotyo busapi mama mungala aza kobunda bitumba na ye na bosolo de boulonné ala kobunda bitumba na bosolo bandeko mingi ya bakombata baza kobunda na bosolo baboketi wa yambo baza kobunda bitumba na bosolo bino mo baodombo boyebi musala nini oyo bino bokosala naza na liste longue liste ezali molai odombo nazala ba dossier na yo liste ezali mulai ye moko papa honore ngwana baki nini na kati ya pareko nazala ba nyoka noke yango pe aloba moko fo aloba moko boyebi yango identifier vous bo identifier donc ngwana alobi nini faut identifier mutu ozana pembeni faut identifier mutu ozana pembeni bozwa langage wana ya papa honore ngwanda ezali langage ya renseignement faut yeba mutu nini oza pembeni na ye faut yeba mutu nini oza pembeni na ye faut identifier mutu wana oyeba soki wana za nani biloko ngwanda alobi na bino nayebisi bino lelo mpongo nazalaki ngai na ya moto renseignement na bamiste eza na ngai moto eza na bato ebele toza nango baya bato renseignement eloko ngwanda baki faut identifier mutu wana donc ni toza na kati ya komba na minute oyo mutu na mutu fa identifier mutu atambolaka na ye ayeba asalaka nini eske azali mutu anormal o azali mutu makobunda komba na bosolo lokola ne gimangu profete na biso gimangu ndenge akufa ateka mabele ya kongo te ndenge tomona Patrice Lumumba bateka mabele ya kongo te eri yango oyo fo koyeba koidentifie mutu nyonso comme batraître bakote ebele bandeko nanini nasukisa eza na bato ebele baza koyoka soni ya kokende Kisasa mais basi bazwi musala ya service ya runner extérieur mutu oyo engagé bango ezali Chuchu Asumani oyo azali administrateur extérieur ya service ya runner azali ndeko ya Babe Masombo azali muta service ya runner bango na bagi général tout baza bato bakorecrute bato mpo basala biso bakombata na barésistant mabe bazali bambuma mabe bazali bafruit ya mabe malala ya malamu soki otie malala ya mabe na kati ekopola bolanda basentima wana te bomoni bato na baye bona boye kombe ezongi bomoko baza bato na biso te bazali bato na biso te bazali bato ya Chilombo ya Félix Chilombo livre na Pisa
bomonaka bango na bafacebook na bango bakomaki toza kokende Congo toza kosoutenir Félix Tshilombo. Est-ce que balobaka susu yango balobaka na biso peuple toke lisusu bakomaka su yango te mpo na nini bamoni bakorevese yango namoni batikali awa basi batikali awa babandi kofuta bango par mois ya service renseignement extérieur pa ifeli pa yo chuchu asumani musala oyo pesi ya service ya raner awa extérieur pa bakongolais tosi toyebi yango bokosala kombata moko mabe te mpo bato wana na bandi kodenonse bango po peuple congolais meme aye na marche aye na réunion ayebi moto ali songolo pakala azali traître aobunda mabele ya Congo te pa yo chuchu asumani il fallait osala musala ya service extérieur ya koluka batu bakende kokota na Rwanda bazwa renseignement na Rwanda ndenge tokotake Rwanda ndenge tokobengana ba Rwandais mais yo bapesi yo service otiki baoccupant oyo Félix Tshilombo aza kosoutenir ba Rwandais oye sikoyo epai na biso barésistant na bacombattant oyo tokobunda na bosolo mpo baboma bango batina bango bapoison mais ekosimba te nasi bandeko nazwi 1 heure du temps nafingi mutu moko te odombo nasi nalobi na yo nga odombo otinaki mutu moko aya kofile ngai nabangaki bino te peuple kolobola na ngai nabangaki mutu moko te mpo nakende Bruxelles nazalaki mpe na makambo mosusu ifale nasala ya omoni bandeko bomoni nga na Bruxelles te mais bandeko nyonso boyaki na Bruxelles oyo boye kobunda mabele ya komba mabele ya Congo eza occupé boyaki na Union Européenne oyo boyaki na bosolo bobimaki ndako na bino botiki bafamille na bino botiki bana na bino na bapapa na bamama oyo boyaki na bosolo devant Nzambe devant prophète na biso Kimbangu akosunga biso tokolibere Congo nge napesi bino mbote oyo nga napesi bino na mosala oyo tu bosali meme ndeko Bokecho ayaki te ezalaki na mwa raison mo moke nde bomonaki ndeko Bokecho te mais tokopesa badetail te mpo na nini na réunion etikalaki 2 jours akosalama bomoni Bokecho wayambo te na kati ya makambo oyo elekaki na Union Européenne oyo il fallait totelemela makambo ya occupation ya kokabola mabele ya Congo bomonaki Bokecho te mais eza na mwa raison moko boye il fallait Bokecho azala awana te mpo na sécurité na ye parce que mosala na biso ya service renseignement ezali kosala mais azalaki na bino elongo na esprit azalaki na bino elongo mama mpe asuta atiaki mpe mabolongo na se komba mama ebele oyo mpe bayaki te na bapapa mosusu bayaki te me batiaki mabolongo na mabele mpo na kosoutenir bino na bapriere mpo na kosoutenir Congo etekama te ngai mpe nayaki te mpo na baraison moko nazalaki nango yango moni bomona ngai te na Bruxelles mais na nsima mikolo komona ngai Bokecho azali elongo moko na biso nyonso
ezalaki mwa baraison moko ya mike parce que boketu tozali moto oyo fo totravaille mingi fo toprotege ye toyebi ntina nini toza koloba tokoya koloba mabiloko nyonso na kati ya media te esengi toprotege boketu le sel mutu oyo toyebi mosala nini azali kosala mutu nyonso mpe na komba oyo aza kobunda na bosolo na bwania aza kotambola botambululu te aza kotambola alignema soki asali mosala moko ya bien tokopesa ye loboko tokokumisa ye tokobokele baflere tozali ensemble mais nde na biso bino ndeko ayaki te boketu premier ezalaki mpona baraison moko boye ifale azala na ndako na ye toyebi ntina mais un jour bokoyeba raison nini ayaki te parce que omoni bitumba oyo tokomi kosala yango toyebi na kati na biso tozali banyoka nkao banyoka na baye résistance ekokufa te eza Simoki Mbangu abaki bana bilaka bakolibere Congo bakoloba balangi ndenge na ndenge oza kobona te toza na bana na Danemark biso mo tozali Danemark toza koloba badanois bamisu bakoloba baespagnol bamisu bakoloba baallemand bamisu bakoloba bachinois bato tu baza koloba balangi ebele eloko ye alobaki mpe nasi bokomona yango yango wana bandeko na sisi wana nafingi mutu te Papi Gen nga nazali mobali na kati ya mibali nazali mobali oyo bakata ngenga nga le komando olobaki wana okobeta ngai Papi Gen tambolaka osalaka deja entraînement na yo tambolaka na makofi na yo partout po jour oyo kokuta na ngai na yo tokondongo wana me eloko na ye biso Papi Gen me soki nazo na système ya tranglement chassé yeba Papi Gen nga na kosala boloko po so nazo na système ya tranglement chassé Papi Gen okoza na sa de mort me nga na kobeta boloko eloko na ye bisi yo nga naza bien formé nazali machine de guerre kangala te oyo bino bomatisaka ye na podium na bino na bachaine na bino akomi kobini na kogumba bamanche ndenge edingwa bana kobinisa ye na stade 24 ezali ngai te bozwa ngai na niveau machine terre nga nazali commando breveté état instructeur muto service à renseignement militaire ngai le commando nasimba kisi te na mosala soda ezali formation nga na zuwa kolongono ya nzoto na ngai na formation na nga na mayele na ngai oyo eza na oyo mayele na nga bwania na nga oyo eza na mutu na ngai ne nasalaki baformation na tout nasimbaki kisi te ntango mutu oyo balambino aza policier machidege oyo ngai nakangaki bato nasimbaki bakisi oyo ngai nasalaki boy nasimbaki bakisi mpo nakanga bato monte abanda kosala mayele na ye te abanda kosala mayele ya kisi bitumba mpo abanda kobunda mayele ya kisi omonte lelo kisi yango mpe eza nango suru te omonte meme ye mo machidege oza koleka oza koloba makambo bakisi ngai nazalaki buta bcrs ngai nasimbaki nazalaki buta bcrs nazalaki na bakisi me bato baseki yo tozali na bagénéral mayele bagénéral ebele bagénéral mbuza mabe bagénéral balikulia tout ça mais
basalaki na armée na kisi te mayele na bango na bongo na bango na sagesse na bango nde basalaki busala mizali mawatro machine de guerre oleka bapesi yo mbongo na leka Chilombo nani Krista Kisekedi oye na chaîne na kaka ba chaîne ba collabo wana ya bataraner po chaîne yo lega di et pas ya bigar mo konje et ya service à raner OK pas papi gene raner OK pas ya le litamo ya raner oye osala nga ba campagne lokuta o nga na boma moto na kin mais machine de guerre tant ngai na osala na sécurité na renseignement Saddam azali na âge nini Saddam ali âge mona baleki na ngai te Saddam ali âge mona baleki na ngai balipasa na ngai balipasa na biso mama na ngo ya bota bayi baleki na ba otanga na internat na so na internat na Bazaire ba otanga na ba Saddam ba otanga na baleki na ba otanga na bana babumba kuna sikoyo ngai sikoyo nazaki garde corps na âge nini parce que tangu Saddam ngana zui problème na Mobutu bakangaki ngana deuxième cité na makambo ngana zwaki pour na kopesa ba détail te ba soda ya Kanchachi na ba garde corps ya Kanchachi o ba na ba garde corps ya compagnie Cobra ya Bosek bayebi eloko nini bakangaki ngai nga Mobutu akanga ngai lelo so nga na kufaki lelo na makambo nga nazoki na Mobutu po to limine Mobutu na pouvoir na ye wana so babomaki nga lelo na nga na kufa lokola ndenge Lumumba akufaki te omoni soko boza na bozangi koyeba bokoyaka bokomi koloba boza koloba biloko ya ezanga tina machine de guerre ko sala nga campagne na makamba lokuta campagne ne bandaki nano na mutu moko boya pakola soki ba produit za soki azali civil azala soki kota ba lion kuna za soko garde corps ya babe masombo ye muta bandaki yango après yo koti okoti obani koloba omoni machine de guerre nasi la nanga na boki machine de guerre na ebite soki yo yebinga parce que na ebi yo bien machine de guerre na groupe Salongo oyo bazwaki basoda nyonso na baka nyonso na baka nyonso oyo eza na ville ya Kinshasa na baganizo tu wana batutu oyo baki basportif babane oyo kosala entraînement na groupe Salongo na Kanchachi mutu oyo bana kodirige yango ezalaki Tshembe ezaki vieux Tshembe oyo ya Kanchachi oyo nga na koloba bato nyonso bayebi yango basoda nyonso ya Kanchachi bayebi yango soki yo oyebi ngai te machine de guerre nga nayebi yo machine de guerre nazongisi lo lelo mpo oyeba ngai bien mpo machine de guerre oyeba ngai bien nasi oyebi garçon moko Jerry na ozone oyebi yo machine de guerre ozo problème na ngai te est-ce que okoki koloba ntongo machine de guerre na bimisaki revolver na ngai na koti place wana oyebaki ngai te olimosala koloba na kovuka machine de guerre na bimisaki motopi na ngai awa nazalaki en civil na bimisaki motopi ntango na bimisaki motopi na ngai nalakisaki yo motopi na nga boye ofandaki nie machine de guerre soko osaki olobaki kaka demo na nga na buka yo makolo machine de guerre oyebi yango nayebisaki yo soko olobi kaka demo machine de guerre na buka makolo oyebi yango koya kosaka na nga te machine de guerre ozala yango yo machine de guerre nakami oyebanaki te machine de guerre machine de guerre oyebani na magazete oyebanaki mpona judo
oyebana pour na judo machine de guerre le cas machine de guerre tant yoza ko lekana media oza ko kosa batu na makambo tu oza ko loba lokuta machine de guerre batakaki yo te mais yo ko sangisa ba soda te machine de guerre yo commanda soda moko te yo pesa soda moko formation te machine de guerre on a ça ko loba boye ba soda bele ba yebi yo ozaki policier ozaki commando te ni beret rouge ozaki policier nani kozaki formation na yo na seki ya navakula na infanterie kuna beret makayabu après ba détacher bino sikoyo boke na bino soki na ba police na bino kuna so na matadi mayo soki après so ba kotina yo soki na matadi mais na yeko tu pona lobela ote machine de guerre mais kangala zonga mutu kangala zonga mutu pesa ba policier honneur parce que ba policier oya zaye bazaki na honneur biloko za koleka ya biloba loba yo so bodinga na ko beta basolo ya armée omoni motema nanga oyo ezala makambo ebele awa ezala makambo ebele ya renseignement ezala kata motema oyo mais nakoya kolobango devant peuple congolais nakoya kolobango devant peuple congolais te même lelo mobutu azali te faza ekufa bayini babomaki yango bayini ya Congo mais nakoya koloba biloko oyo loba oyo iya bapolisi oko koloba ngo te zonga moto zonga linyema okine na biso machine de guerre zonga moto zonga linyema machine de guerre zonga moto zonga linyema machine de guerre nga na soda nako banga yo te soda mo bango te machine de guerre moto akobanga yo civil moto akobanga civil moto akobanga machine de guerre même ozali no katiere wana soda bango kotola kobanga yo azali te na peso exemple pa ya Algeria na ozone okutaki na groupe salongo na yo kosala sportif okina kosala sport na sali kuna na dojo epa ya chembi okoti magasin na ezaki nanga magasin babutiki kaka mike wana okoti oyebaki ngai te oningo bolosalaka ndenge ovukaka bato na bimisa revolver motopi oki yango pongo na bana kotambola na motopi nga bana kola na motopi na ndako na ngai nakola na uzi nakola na M16 nazaola nakotambola na revolver tongo pokwa munition non contrôlée naki muta renseignement carte na nga ola nga na bana kotambola ngo bakoma officier militaire service à renseignement militaire carte oyo nga na bana kotambola yango na Kisasa na baninga na ngai machine de guerre obi yango na siriko wana bayebaki ngai na BCRS bayebaki ngai tango ezali nano na zando wana brigade mobile na siriko ezali na zando te baye kolongola ko baki kotongo pe batongaki yango yebi mutu atongaki yango yebi mutu akili kotonga siriko wana oyebi yango te tango yokomi BCRS nga nazalaka na poto oki machine de guerre tango yokomi BCRS nga nazalaka na poto oza nouveau testament oza nango tango yo okoma ba BCRS wanga nazalaka na poto oza nango tango yo kobeta ba histoire babolona nga nasekaka yo tango obeta histoire bajango oya DSP batumba oya DSP nga nasekaka yo po batu wana tango nga nazalaki na kini bayebi ngai bana pe ya ozone na bana kitambo bayebi ngai
bato wana otanga wana otanga yo mona nga nakangaki mutu tel o nga nakangaki machine de guerre nakangaki bamolona nga nasekaka yo po bamolona kutu ntango yo okoma na BCRS ntango babamolona bakosala babubulu na bango wana kiyanke na bango wana baza kosala babubulu na bango oyebaka babamolona te oyo koyeba babamolona lobi na tongo oyo koyeba babamolona ntango yo okomi na BCRS nga nayebi babamolona bien jango oyo koloba wana nayebi ye bien bazali basoda ya Kanchach bayaki babere rouge ya Kanchach babere rouge ya Kanchach nayebi bango oya ata ogangaganga mpo bamona danse lokola bakombo bamolona bamolona ayaki criminel ayaki moyibi lokola Django vieux Django ye bazali moyibi bamolona na bamolona o babenga Karajes na Django na batumba bakombo wana bana mbiza bayebi wana bana kitambo sikoyo yoza koganga na kanga batu wana bona boye tout ça bongo bamisala o biso na bandeko epele tosala bona renseignement tosala toza na taro détaillé yango te nga Mobutu aluka ngai so bi Mobutu aluka atinda bato baluka ngai bato bazali bato bureau de na Kanchach pa ya le clan na Kanchach bato tu bayebaki le baluka nga bato nyonso service renseignement tout ya Congo bayebaki yango même motorola kotelelaki kutu na siriko kuna epa ya Blaise ya golf tout na ningi na machine de guerre na ko yebisa yo place wana pona mono tekonaki opimaki na autoroute machine de guerre biso ba soldat tout etat que yoza policier na ba policier tout ba sepelaki na yo te okomi ko bi loba lokola civil diarrhée verbale mendeko machine de guerre zonga alignement tambola alignement kotambola débraillé te kotambola bon tabate machine de guerre eloko nayebisi yo machine de guerre service oyo bapesi yo machine de guerre ya renseignement bapesi yo service ya RANER machine de guerre extérieure ya libanda yo okotekisa basoda te yo okobomisa basoda te machine de guerre mosala bapesi yo machine de guerre ya service ya RANER okomi moto ya service ya RANER mosala bapesi yo kesi oyo ozwi ya basoda eza na poa na yo te machine de guerre kesi oyo bapesi yo ya basoda eza na poa na yo te machine de guerre oyo bapesi yo na Krista Kisekedi euti likolo pa ya Félix Tshilombo eza na poa na yo te ndeko nanga machine de guerre eza na poa na yo te bima na masolo wana tala bana na yo kolinga te otala mosala bapesi na service ya RANER tala bana na yo tala mabele ya Congo ezali na valeur oyo eza na valeur machine de guerre kangala eloko na koyebisa yo ntango yo obimaki pa ya papi gen obimaki na kombo na nga peti na nga tsheki de commando me oyebaki ngai te me nga nayebaki yo mpo nga na moto ya renseignement po soki yo oyebaki ngai ntango bapesi yo mission ya makambo lokuta oya koloba na netando moke mpo batu baboya komba na ngai o ngai na kobunda mabele ya Congo
nga na kobundela intérêt te naza kobundela intérêt te na kobangaka Félix te nga na kota armée jeune namona bakonzi ya ndenge na ndenge natambola bakonzi ya ndenge na ndenge naza na complexité ya Félix Tshilombo oyo alivre à Pisa Daniela José le peuple d'abord Tshilombo Félix Tshilombo Mama Marthe nakobangaka bango te nakokende basakana na ngai te nga bakosakana nga mpona mabele ya Kongo te ntango na bai nakowa mpona ekolo ntango nga na prêtaki serment elongo na baninga na nga likolo ya drapeau nakowa mpona ekolo nakotaki mpona nabunda mabele ya Kongo memi nazali lelo nakosede te mpona mabele na ngai nakosede mpona mbongo te nga nazalaka riche te mais na mosala soda mpe nazalaki bien bakonzi mpe baningaki ngai nayaki bien na mosala na ngai poso nalakisaki nazali apte nazali formé na centre d'entraînement commando bato baforma ngai ezali Davos Modavona vieka Kenza commanda oyo ya kompani na ngai ezalaki débarqueur de coq commandant de compagnie na ezalaki de coq débarqueur ezalaki commandant ya Wing Rocher commandant na centre na ngai ezalaki major de Bonne Gaston belge débarqueur belge de coq belge nadi formé na ba belge ndenge bandeko na nga seta bazalaki formé na ba français eloko moko na kobanga te yo se civil me moko bangisa nga commando ngai na kosala guerrilla ozala ngai azali commando na kosala na kokomande guerrilla ngai le commando na kobanga civil moko boye obimi na yo soki papi ke naza koloba na kobeta moto la yo oyo kobeta moto la ngai le commando papi gen bongisaka makofi na yo ndenge elongo bani bongisaka makofi na yo ndenge elongo mpe otambolaka nango banda kosalaka entraînement mais jour tokokutana papi gen okosentir papi gen un jour namonako na bis ntango nano obandimaka makomba na yo te obandaki makambo oyo ya bachroniqueur ya bamiziki wana seri wana tokanga bamiziki wana nakotaki bis naokende mpa na bana kolala nga na clandestin ndenge nalataki ndenge na makiyaki mpo moto amona ngai te nasi papike nakotaki omonaki ngai te ntango nalongoli chapeau na ngai nalongoli koti na ngai otali na nsima omoni ngai oloba na ngai loko nini papigene Thierry le commando baza kokana yo balobi bakobeta yo me ndenge nini okomi na France nayebisaki yo bato wana bazali bambwa kopal naza kotambola na Château Rouge naza kotambola partout natambola na Château Rouge mpo bakongole bazali po Château Rouge kotamboli bato bakomona yo natambolaki partout namonaki moto moko te mpe nakobanga moto moko te papi kene nayebisaki yo nayebisaka yo te bongo yo kula moto oyo papi kene ngai mala zwi nabangi yo ngai le commando papi kene yo benga ngai yuma yo papi kene okobenga moto oyo Thierry yuma yo papi kene okobenga ngai yuma yo papi kene obenga ngai yuma yo makambo ngai nasala na Congo yo ni opération ngai na mena na Congo yo ni makambo ngai nasala na poto yo obenga ngai yuma yo moto oza nouveau testament papi kene oyesika na poto petit napesi mise en garde ngomba na ngomba bakutanaka te papi kene
ngomba nango bakutana te bato bakokutana nazaki omoni bolobi na nsima mokongo na ngai parce que nazaki occupé na makambo ebele ya omoni nayaki te soki nayaki wana groupe na bino tout ezala Babe Masombo ezala Guy Gérald ezala o Papi Gen mutu moko alinga akoma pembeni na ngai to azalaki te bolingai botya bilongi na bino na se bamisusu na pareko ntango seri moko boye nazongisaki pauvre Ngwanda alignement na makambo oyo alobaki yo babemba mpe bakokoya basangana batona tout nasalaki lettre ouvert pa ya pauvre papa Honoré Ngwanda bata pareko batelemelaki ngai babia so tomoni na marche tokobeta yo me momi na ngai aloba na ngai me batola bakobeta lelo komi babeti oto mpo na ngai bazali bamboa kauchu biloko na bino oloba wana mingi baloba na ngai bata pareko baloba na ngai eza na bato ebele oyo bakanaka ngai babisoko ayika na marche tokomenase ye nakoma kaka na marche nie namoni moto ekosimanga na nzoto te po soko ye kosimanga na nzoto mibongama nazali bien formé na mbongo ya Zaïre omoni na lona botunaka Bokecho botunaka Wayambo nga nayebi Wayambo na poto te nayebi Wayambo na Kini nayebi Wayambo etake musicien aza président orchestre nayebi Wayambo na Kini Wayambo ayebi ngai bien nga mpe nayebi Wayambo bien na kitambo na bapauvre yoto badokane na kitambo oyo babengaki Léodé ayebi nga bien ntango Bokecho babembi Thierry le commence un commando boy po ayebi ngai na Kisasa Bokecho ayebi nga na criminalité Bokecho avandi wana ayebi ngai bien abonanga kutu te mpona kobeta mutu mpona kosala mutu babamona ngai te parce que eza domaine na ngai te nga mosala oyo ngai nasalaki ezalaki mpona kobatela ekolo mpona kobatela peuple congolais mpona kobatela mabele ya Congo bafrontiere ya Congo mosala biso osalaki yango wana me Pecho bimi omoni bato oyo bamemi na mouvement Guy Gérald na Babe Masombo bango bakokaka te nde sikoyo bazwi yo petit moko batio liboso yo mpo yebi nokomba bien te parce oza no traître yo Papi Gen yo oloba oza na milieu de village te olobaki ndenge wana te mosusu wana alobi nini yo ediga aloba na ngai yo te ngai na yango tokombata te ngai na yanga résistant te siko tomonde misala na bino ya demia mpe badi kobima misala na bino ya service ya ranere eza kobima yango wana te un combattant un mutu ozali journaliste oko ozala milieu de village te boza komona yango te bozali bato boza bata service ya ranere bandeko lokola mpe bino conseil nasukisi wana chaîne ya Papi Gen soki ozali vrai combattant vrai résistant koleka na chaîne na ye te bato bokoleka na chaîne na ye boyebaka yango après 6 mois soki obandi kobela oke kokufa okufi na buzoba na yo mutu na mutu ayeba ndenge ya koprotege boza na bagarde corps oyo bakokengela bino te ndenge baba tobana komona général akozala bagarde corps baza kokengela ye soki mpe masasi ezali garde corps fa défendre ya kufa mobutu atikala général atikala ministre atikala me azwa masasi me bino boza na garde corps moko te bachaîne ya loli tamboyi bolekaka yango te bavrai combattant barésistant
chaîne ya Edgar Mokonzi bolekaka yango te. Chaîne ya Papi Gale bolekaka yango te, ezali chaîne ya bakolabo bazali bato osi bape bamusala na service ya Raner. Nasi bolandaki ndeko Bokechu asala Bokoto TV. Bokoto TV bokotaka epai ya Bokechu na Bokoto TV bokozoba information ya kitoko oya bien. Oye ya bien bokoyoka. Oya bien o bokoyoka po epesa bino kanda to libérer mabele ya Congo. Ba chaîne wana nyonso bolekaka yango te. Eloko moko na kozongela ndeko nanga selezino kolekaka su na ba chaîne wana oyo bato misato wana te. Edgar Mokonzi, Papi Gale, Loli Tambwe bolekaka na ba chaîne wana te. Ndeko nanga na kobenda yo matoyi oza kobunda bien. Maître Choramboma landanga na bokebi Maître Choramboma oza kobunda bien na bitumba na yo. Mais de chaîne wada so moni mutu bozaki ne kamoko bozane su kamoko na yote fo olongwa na malembe. Chaîne wana ezali chaîne oyo oleka te. Oyebi pai kende koleka pa diamant noir, so diamant kende koleka pa pétrole na diamant noir, kende koleka na chaîne na ye ndenge oza koleka wana. Ba chaîne wana bato wana o nga natangi kombo ndeko na ngai fo omona libération ya Congo ke okende kokufa mpo na sentiment ya baninga ekozala mabe. Po toza na besoin na yo Choramboma. Toza na besoin na yo Choramboma. Eloko nga nayebisi yo wana. Bandeko nyonso nazala besoin na bino tobunda mabele ya Congo tina libération. Ba chaîne wana ezali ba chaîne ya service à Raner. Na pesi bino exemple ya déjà ya moko wana nasi boyoki yango. Nazala mingi ya koloba te, nasi bolandinga na bokebi, na fingi mutu moko te, na ye koyanola bino ba peuple congolais na bokebi. Odombo tika ko menacer batu. Tika ko menacer mama de Boulonné. Toza déjà tika ko menacer mama de Boulonné. Pa yo tinaki message na yo bosala mama mungala mabe. Message wana ezaki codé tosi toyebi yango. Toyebi yango na mama Elena oya Lyon ndenge bo menasaki na ba téléphone bokoboma ye bokosala mabe bino bato ya Odombo toyebi yango. Odombo naza na kesi na yo. Naza na kesi no dialogue. Naza kopesa mise en garde. Ngai nazali pemi na kati ya komba. Soki oza na bobungi, obungi na komba, na kotelemela yo. Komba o mabele ya Congo ezali ya biso nyonso esengi totelemela yango. Odombo otina batu na ebo leka na Kisasa na chaîne sur la fille mo na bosse ni kombo na ye o nga na fingi jota mama na yo tout wana ba campagne o boko sala elongo ba campagne lo kuta mengai te bosali campagne bolonga ngai te ngala kubunda bitumba na ngai ndenge longo bani maboko na ngai ezali pembe. Maboko na ngai ezali pembe ndenge moko na bandeko mususu maboko na moko ezali pembe mezala batu mingi boko bunda komba maboko na bino ezali pembe te
eza na makila eza na mbongo ya occupation na maboko na kolakisa bino service onga na sala na mbongo azayi bino bamisusu bokomona bozali bavrai combattant oyo boleka na télévision bokosala lokola papier poki mbangu ya prophète akufoli mabele ya Congo atraye yango te Emery Patrice Emery Lumumba atraye yango te me Mobutu atrahi mabele ya Congo te Mobutu atrahi biloko nyonso vierge atrahi mabele ya Congo te mutenga atrahi mabele ya Congo ezaki Laurent Kabila me na suka nango aboyi kotrahi mabele ya Congo babomi me Félix Tshilombo aza kotrahi mabele ya Congo na occupation na bandeko na ye ba Krista Kisekedi ba Daniela ba Mama Marthe ba Jocelyne le peuple baza ko soutenir occupation mais omoni bata IDPS pourquoi bayaka pa na ngai kotake ngai te butuna bango te bato IDPS bayaka pourquoi bayaka pa na ngai te kotake ngai bayebi pa na ngai porte ezali ya kokangama porte ezali ya kokangama ndenge elongo bani yango bayaka te po bayebi mutu wana meme na corruption nazwaka te so lelo na nini naloba nazwi temps ebele mpo boyeba yango oyo bokolandanga na bokepi omoni ngai balukaki ngai ntango balukaki ngai na mbongo te baluki ngai na mayele ya elamba oyo ya Sokoto oyo ngai nasala etake commando nasala na renseignement militaire na Golf 2 na basara eloko balukaki ngai bapromete bapenga grade bapesanga fonction na zonga me naboyaki yango kosede na kosala na occupation te na kotrahi mabele ya Congo te mpo bakoko na biso oyo babunde mabele wana na biso toyebi bango te na Simoki Mbangu Patrice Emery Lumumba bakufaki mpona mabele ya Congo esengi biso mpe topesa corps ame na biso tokufa mpona mabele ya Congo tokotrahi mabele wana te so totrahi mabele wana tokozwa so mabele mosusu wapi esengi tobundela yango bandeko bolamuka ndeko ngai Thierry le commando na bandeko epele ya basoda oyo bakolanda nga na bwania tobundai mabele wana tosedaki te Mobutu atikaki Congo ezalaki vierge ateka biloko te atika biloko tout vierge bato occupation baye kopie ntango babomi kaka Laurent Kabila kaka pu atikaki mwana nyoka nangina babota bajardinier Kanambe ipote Kanambe alias Kabila yende mutu wana aye apie Congo abomi ateka Congo baye ko remplacer susu livrer à pisa c'est la même chose oya yenango bozo ko landaka ba miette moko mike ba misu bokomi ko banga ba Jocelyne le peuple d'abord bobani ko banga ba Daniela bobani ko banga Félix Tshilombo oye ta même Weston na pamba Tshilombo iba ko somba yango te pantalon malonga azalaki nango te livre à pizza wana kaka ndenge ipolite Kanamba yena biso babota ba jardin na mbula eza kolumba solo ya ngandi ya libobi na sa makolo na ye ya kulupa me ye wana komi milliardaire boza kobetele maboko na bato bosalaki na deuxième république tanga Mobutu bobani kolanda livre à pizza mwana na kutu bomona ye te botia ye mpe kate bino ba général tout wana basoda ebele lelo bokokata losako na bino epai ya livre à pizza
ezali soni yango mona badiaspora ebele awa bolingi koteka mabele ya kongo likolo ya mbongo bino mpe bozala beza kozwa bino babiso félix ndenge azali mbongo wana koliango malamu bino si félix mbongo wana oyo ye aza koyiba oyo aza kotrahi mabele ya kongo na occupation estce mbongo wana oyo ya koyiba osi vi naye kozala malamu boyebi suka na ye boyebi suka ya félix tshilombo boyebi suka na ye te ese boyebi suka ya bandeko na yo boyebi suka na bango te kongo na fo kozala maîtrise rwanda ye na poison bolandi poison rwanda ye na machette bolandi machette rwanda ye na corruption bolandi corruption ezali pasi na bino bato bozala so na poto bato baza na kini baza kobunda koto bitumba baza na lipa kolia te baza kobima na balabala me bino boza na poto awa pai mutu azangaka miliki te pai mutu azangaka lipa te me boza kosala trahison naza koloba na bino bafaux combattant wana bafaux résistant wana nge naza koloba na bino naza koloba na bacombattant bozali faux oyo bozali banyoka nkao boza bato mabe boninga mpe kongo biso tozalaki na moko ya patrie tozalaki na moko ya patrie biso na bandinga to ya basoda tozalaki na ntango na biso tokɔtaki bagene tolingaki kobatela ekolo wana tozalaki na esprit ya patrie ndenge tokutaki bavie na biso babandaki armée biso toyei kokɔta tokuti bango tozalaki na esprit ya patrie ya bomoko me nazala mingi te bandeko nasukisi ndenge wana nasi bolandinga te ebele bolandanga na bokebi bopanzango mpe na bokebi pai bozali napesi bandeko nyonso oyo boyaki na Bruxelles boyaki na Union Européenne oyo boyaki na bosolo na corps âme esprit na bino boya kobundela mabele ya kongo ezali okipe nde napesi bino mbote me napesi banyokanka mbote te mpo bamisu bayaki wana bayaki na poso ya meme baza ya biso te bazalaki bata service arane félix tshilombo na nanga na bokebi omoni mission oyo pesi epai ya chuchu asumani oyo azali ndeko ya babe masombo mpo babe masombo mpe azali na groupe ya ndeko na ye ya service ya raner chuchu asumani azali mutu ya service ya raner azali administrateur extérieur ya libanda nde azali ndeko ya babe masombo feti tshilombo yebaka awa na diaspora toyebi yo bien okotikala koboma motu bo na diaspora te mosala nyonso oyo opesi chuchu asumani oyo azalaki na ye livreur ya biloko kaka ndenge yo moko mpe ozalaki livreur ya pizza motu atanga te okokotie na baservice ya renseignement likolo wana tout ça bato oyo ya recruté awa na poto mpo basala bacombattant baresa mabe ngai na bandeko mosusu oyo tosala na renseignement awa na poto oyo tosala na ntango tosala na phase tosala na zaire tokosala mosala ya koprotege bandeko na biso bakweya na mbiskade na yo te félix tshilombo ya bapoison na yo na balèvement na yo bandeko bakobunda komba eloko moko nayebisa na minute oyo soki ozali motu oyo obimisa motu ezala mwasi aningi yo alingi amema na afrique kokende te ozala mobali mwasi aningi yo kokende te boevite basi ya internet boevite yango so nalobi nayebi ntina parce que souci ya barwandais résistance fo ekufa mission oyo bapesi félix ezalaki yango wana au départ félix mission bapesaki ye
faut aboma résistance mbongo ekotaki ebele mais bato bale mbongo baza na makasi ya koboma résistance te baza na makasi ya koboma résistance te conseil na kopesa bandeko eloko moko ezali te bandeko nyonso boza na monde entier boza na Europe oyo tokobunda elongo na bosolo oyo tokotambola bwania mutu moko azala na bobangi te tozali kosala mosala ndenge elongo bani ka yaini problème ezali tokoleka tokoloba yango Chilombo omoni eloko nayebisi yo mosala oyo opesi epai ya Chuchu Asumani ndeko ya Babe Masombo oresir yango te na peso parole wana oresir yango te nasuka nangi nasusa Mama Marthe landanga na bokebi Mama Marthe omoni pardon oyo pardonaki biso toyambi yango te toza mpe na ntina nango te kende kosenga pardon kende kosenga pardon na bibembe oyo mwana na yo Félix Tshilombo oyo abomisi bango kaka lela akoti pouvoir na occupation bandeko na biso bakokufa na Goma na este na oyo oza kobomisa na Kisasa Mama Marthe kende kosenga bibembe pardon kende kosenga bibembe wana pardon kende kolimbisa bibembe wana Mama Marthe kende kolimbisa bibembe oyo mwana na yo akobomisa na Goma bana mwana koti na occupation oyo combien de personnes bakufi na Goma na este Mama Marthe pana biso mutu moko toza na besoin limbisa biso te Mama Marthe yo oza na problème nde ya Congo mobimba na mabe obini boza kosala mama moko mpo oza courage oza mama moko mpo oza mama moko mpe kasakasa oza koloba mpe nalimbisi bino bana na ngai tozala ini nini tokozala na bino ntango yo Mama Marthe otindaki mwana na yo akende osine bacor ya kotrahi mabele ya Congo yo Mama Marthe okoma riche bafamille na yo na mwana Félix to bakoma ba riche otalaki souffrance ya peuple congolais te otalaki mabele ya peuple congolais te otalaki bango te yo otalaki bomengo na yo otalaki bomengo oyo ya yo oyo mwana akozwa na famille na yo Mama tolaninga na bokebi kombo na nga Thierry le commando Félix olaninga na bokebi oyebi nga bien Thierry le commando Daniela oyebi nga bien Thierry le commando Joseli le peuple d'abord oyebi nga bien Thierry le commando ndenge naza koloba bakrista Kisekedi boyebi mutu akoloba Mama Marthe tokolimbisaka yo te biso nde sikoyo oya kosenga biso pardon po tolimbisa yo me yo kokoloba na biso te bana na ngai nalimbisi bino tozala unité ntango bino bataliban boza kofinga baregion mosusu awa bozwi pouvoir tokotala bino bokomesana lelo yo Mama Marthe kaka oyo okomi kobima oloba na biso nini olimbisi biso yo limbisi biso te kende nano kuna pa bamort oyo yo kende nano na bamort oyo bakufi na este ntango bana mwana koti Félix Tshilombo kende kuna olamusa bamort wana mpo limbisa bango mpo mwana moto abomi bato wana te kende pa bamort kuna te oyebisa bamort wana nalimbisi bino lokola mwana ngai Tshilombo abomaki bino na este bolimbisa ngai kende kosenga bango te Mama Marthe Mama
zala mpe mama Marthe na agi okomi mama Marthe mbongo na ebele obokotayi mabele ya Congo okenda ngo wapi bamituka wana bacortege wana okenda ngo wapi boza kotala peple kongo ndenge aza kosufri te mwana aza koteka mabele ya Congo alobaki na bato akotya base kuna ya bamilitaire na este tobona mpe base yango te bandeko na biso ya este bakokufa lelo matiere na biso nyonso ake kopesa yango na Rwanda Rwanda bakosala bamobile akoma kosala bacomputa Rwanda akoma producteur ya biloko nyonso Rwanda akoma kutu mokolo or azwi petro na biso apesa yango na Museveni donc siko mama Marthe biso tovanda toya koyoka yo mama Marthe ozali mama lelo na ye na mafinga te mama Marthe popona nga mafinga bino bomérite yango mama Marthe mama Marthe omérite mafinga o nyonso ekoyela monoko na kofinga yo po Congo ezali ya koko na mama no te mama Marthe na se oza kolanda nga na bokebi Félix Tshilombo Congo ezali ya mama Congo ezali ya koko na mama na yo te ya Baba Escobar Félix Tshilombo bosaka na bato te Félix Tshilombo moli ndako wana olalaka na cité de oya wana pa yo koma kolala wana nga na bamisala nga ebele oyo basala na renseignement balala na cité de oya wana nga mpe nalala na cité de oya wana eloko ndenge nakobanga yo eloko ndenge nakobanga yo papa na yo akoya poto awa na 2011 aza na mutuka kotambola nango te aza kotambola batrain na mama Marthe tobana baoya na baréunion te eloko aoyana aza na mutuka te Félix azali na mutuka te sapata balonga te chemise balonga te siko biso tokobanga bino na kita oya biso moko bakongolais bino bokobi kodondoa nango ale biso tokobanga bino toza bacomplexe soko bino oyaki na mbongo na bino boye kotrahi mabele ya Congo boyaki na bamilliard tomonaki yango tokobanga bino mais mbongo ya Congo nde esali bino mama Marthe mbongo ya Congo nde esali bino na Hippolyte Kadambaki na baboto bajardinier mais lelo naye kofinga te naye koloba carrément peuple congolais totika espace te bandeko na ngai oyo bataliban oyo bozali bataliban oyo boza kosutile Tshilombo bataliban oyo boza bataliban boza kosutile Tshilombo ba bandeko na ngai Kasai oyo bozali bataliban mwana mobali na mama Marthe bakotika kosala eloko moko na Congo te bakotongela bino eloko moko meme na Kasai te meme na Kasai na Mbujimai bakotongela bino eloko moko jamais baye kopie mboka baye koyiba na bango après nango bakima na bango peuple congolais lamuka tango kifueni tango ekoki tango kifueni tango ekoki esengeli mwana nyonso fa telema mutu moko tako koprotege Félix Tshilombo etake ateka mabele bandeko na biso ya bataliban mabele basakaka nango te boza komona biloko tu eza kosalama boza komona yango bataliban banda bozwaki pouvoir mpo toyebaki bino na se ya nzete na limete na parlement debout bozali walaka na se ya nzete yango botala ndeko na bino fils mokoko nayebaka te soki azalaka kiole oyo azali moto ya normal eyebanaka te botala fils mokoko banda botemaki na nzete wana
na parlement debout na les mettez bozaka wana bozaka bouger. Mais Félix aza bouger. Félix aza progresser. Maman Marthe aza progresser. Famille baza progresser na minéraux ya Congo. Bazu ba negona ba Daniela tout. Ba Joseli ba ngona tout ba komi na minéraux. Ba kisa ki segedi ba ko ba to minéraux. Et c'est besoin au monde en côté. So bino mo bundera Félix po azan negona bino muluba azan negona taliban. Bokotika la na biso o tozo bundisa ye. Na bino biso to bundisa ye to benga na ye akimi to benga ni ipotika na bakokima siko bino sikoyo bokende wapi tige pe ya via okima même bitana Brazzaville boza na ngote tige même okima na Gabo boza na ngote bosi bo bibisa bilongi na bino ya kokumisa Félix Tshilombo beton ya kobeta batu ya kofinga batu basi basible bino na Congo bokokima wapi tant biso to libérer mabela Congo wana bino bokokima wapi po batola ba Félix Tshilombo bana bamongo na bango ba luka bakima o musuwa kingata olengima so akimi to kangi bango bino so bokokima wapi bandeko pozonga batu ekozala bien nasi nasali bano plus que 2 heures et juta embele mais bola nangana bokebi o tout ba na bano ta même pendant 2 heures bola nangana bokebi boyo kama boni na lobby na pesi bino ingeta